Merci na balandinyo se atokomi wapi na lobi toujours Epenge Fofana à partir à gare centrale. O aebi ezalaka esengo ozosala musala babenga yo mais esalaka pasi to voyager na nuté à part netinga na kendaka ba province na biso pona loba keno avant na kene mikila poto fona d'abord défendre ba province ya République démocratique du Congo moto nyonso o azana kokoso na santé o to benga ba handicapé ba vaju na lingala c'est-à-dire l'état a favorisé bango tozwa premier président ezanani Joseph Kasavubu toye kozwa Marichal Mobutu moto apesa batu oyo ministère mobimba esengelaki mwana Etienne Tshisekedi aya po apesa bango lisusu ministère oyo esengeli kolobelaka ba difficulté na bango to ko défendre ba posa na bango to ba besoin na bango yango mutuna eza moko kolala kolamuka lelo babengi Epenge Fofana parce que papa na bango maman na bango nde mwana mboka Eliezer wakobo yango azati Eliezer Tambwe alala lamuka aponi ko défendre batata oyo à partir ya Covid tango maladie eye moyen mutu abima ezate mais bango baliaka na kobima na bango e ba pekisi moto to suka na ndako na ye nde mwana mboka Eliezer lelo akomi kozala na bango kolia na bango lokola azate nde babengi Epenge Fofana l'élève du maître mutuna eza moko na kotuna na mwana mboka Argentine Ngobila Mbaka comme gouverneur ya Kinshasa pe na kotuna na commandant ville mwana mboka Silvano Kasongo pourquoi handicapé ba komi na cité parce que na fa na commune ya Kinshasa depuis 2004 na tikala komona na Willery to na Triomphal to na V4 to na boulevard Lumumba o mona keno handicapé azo manje na mona ngote mais tomi tuna tango boza ba responsable to banda komona mwa kalaka na basabena awa ndo moni bete bazo senga mais bazaki belete même ça dans muto aza na ville bazaki na trafic na bango banda osana na beach lelo handicapé bazo sionner na ville pourquoi eza eloko etindi bango bakendi mais au lieu tomi tuna to komi kofinga bango les contraires baza ba responsable baza ba licencié baza ba gradué yango mutuna na nga lelo eza pourquoi handicapé ba komi na Triomphal na Willery par-ci par-là yango lelo ba bengi singa bokomo na banda ko déplacer ko sa ba mouvement na yeba d'abord eloko nini ba bengi singa totoye awa ko sala nini ce n'est que échantillon et ba outi na ba 24 communes na biso nde balobi baloba mais et après bokomo na soki handicapé pe bazana moi dit na Kinshasa selon de balobi papa na ngai moti na lingi d'abord on s'est présenté boza ebele nini d'abord ozane sengo ya ko se retrouver ah bon ngota la caméra nazane sengo ya ko se retrouver awa devant chaîne et comme référence pour la situation à personne avec handicap. Nous avons fait mon chaîne merci Ming pour ayokaka pour les nanabiso na tango nyos et tomber la mo kaposwa de façon que amatana makambo mboko yo ya banda kana se pour situation mboko yo avec bonga il faut ko banda na biso bato ya se pour biso nde tozana suka ya pasi na mboka oyo soko relever défi na biso ndoko yeba ndenge ya kutunga mboka oyo sa ko relever défi oyo mboka oyo kutunga mate kombo na ngai mesemana Kalomba Gaston nazali coordonnateur provincial ya bandicapé ville ya Kinshasa na FECOPEA nazali moko ya bakambi ya structure oyo ya Bichingobila oyo izala oyo biso to efraka nango na Bichingobila pe nazali moko ya bandicapé ya Bichingobila bazalaki kosala mosala Kinshasa Brazzaville na yebani nde nazabu esika bakomona moto nyonso ayebike wana représentant na biso ya Bichingobila. Merci TV eza radio te bakoselaka TV makambo te eza esengo mais
kozana ministère ba handicap et pekisite bozana ba asbel na bino bozana ba mouvement na bino yango kutunde ko pesa ministère na bino pour makasi so ba sangisa bino lelo ba bikeno ba sangana kana njili ba bengi ba association mais lelo mutuna nanga na lingina tuna attaque l'élève du maître mona mboka Eliezer de maître de biso ba epenge Fofana toza simana yi à partir ya Lubumbashi alinga yeba alobi mona mboka tunelanga baimboka ba congolais attaque mona kolo lopango Eliezer Tambo alobi eloko nini lelo bandicapé ba komi komona na babalabala nyonso ya Kinshasa mais depuis 2004 2007 2008 2009 bozaki na babalabala te mais lelo pourquoi bokomi partout mais bon ayi kozala te merci mingi mutuna wana nakoya nolango penza na boke binyos pona koloba ke la plupart ya bandicapés moteur aveugle sourd-muet au baza koyenga yenga surtout na boulevard du 30 juin surtout na boulevard triomphal la plupart ya bandicapés wana eza bandicapés au bazali ki kosala mosala bango na beach ngubila alors sikoyo la situation ya beach ngubila ekomi difficile pona bango na bakondio bavandi wana oyo bazali ko encadrer biso ali bakoki ko encadrer biso soute ali siko bandicapé babalangani et surtout eloko nini etindi bongo toza na structure oyo biso eza ko encadrer biso na mosala wana alors structure wana eza presque enfaibli na ba dirigeant na biso oyo totiaki liboso alors à partir ya faiblesse wana bakondi oyo bazokamba esika wana surtout la douane etindi biso tokende kosenga mbongo na nzela. Merci koyoka yo tomoni quand même na wi koyeba organisation wana euta kan oyo bobimisa représentant na bino yango na lobby kozana ba association kozana ba lisanga eliza mabeti ministère eza lokola sommet mais pekiste kozana koko to kozana tata mwasi po bandicapé balongwa na babalabala selo yo atake munganga okosala nini pona malaria o eza liboso na to tifoyi. Merci mingi pona bandicapé balongwa na nzela bito moni to sangane na mokolo alelo o bandicapé o bayebaki mosala na bango o basalaki mosala na bango bakoki kotelengana na nzela ndenge bazotelengana na nzela bongo te po eza na société na biso déjà si tosala yango na bichingopila tosala mosala ya esengeli l'État accompagner biso po biso to yeba ndenge ya kosurvivre na bana na biso na basi na biso na bandeko na biso tozalaka na bango tina lelo moni toza lelo boye pona kosisa maladie wana c'est-à-dire il faut d'abord d'organiser structure na biso na structure organisation structure wana c'est-à-dire tokobimisa mutu lelo oyo akosala intérim ya masolo ya bichingobila soki to organiser structure puisque totambolaki presque na des autres structure ezalaki presque en des autres yango omoni ke po tosisa maladi wana il faut tozala en ordre liboso ya bakonzi topresente bango penda topresente penda barepresentant valable oyo bakokoka kodefendre biso na kati ya structure na biso à partir de l'organisation wana nde maladi toyebi esika ezali ekosila. Merci. Fleuve eza munene bolayika konanche na kati ya fleuve na kati ya Brazzaville te bwana okende Brazzaville non bwana sa trafic bwana ko sa ndenge nini oyo bwana ko se retrouver na biki biso na nzela ya bichi ngobila c'est-à-dire nde na utoye biso ke iza créer emploi le mot pas Etienne, prenez-vous à charge. Prenez-vous à charge. Tomi zoua en charge na bichi ngobila. To somba kaba produit o eza awa, o ezali awa. To kende koteka na Brazzaville. To sombi pe produit eza na Brazzaville, e koteka awa. To zala kape ba collabo ya douane. To déclarer kape ba marchandise. O ya biso. Mais ba pesa biso faveur na l'État congolais à l'époque na deuxième république que biloko ya bandicapé ko banda ko futa autant
prix wana eyebani douane ayebi yango kezalaka bongo toye kokoma na époque ya président Kabila Joseph tosali badébat lokola mokili elingaka bato te tosali badébat bazongiseli biso mpe kaka faveur wana ke bandicapé marchandise na bango efe futaka Ota. Alors tango tokomi na niveau biso toye kokoma lelo avant président Félix aya kokoma bazwa DG ya nani oyo ya DGM bayeli biso Sidonia DGDA bayeli biso douane babengaka Sidonia elobaka ke selon législation douanière elobaka avant bofutisa bato Sidonia il faut botangisa bango Sidonia tango biso toyoki bongo tosali demande po toyekola Sidonia tobanda kofuta douane na Sidonia PDG intérimaire oyo aza na kiti lelo aboyi kotangisa biso Sidonia a forcé biso tofuta Sidonia na nko Nambo? Alors tofuta taxe et signification na ngote faveur balobaka belobi batangisa ngai ke douane ezalaka bandicapé te douane oyo douane eza mpona bato nyonso. Or que deuxième république amonaka situation na biso ke l'état congolais nanu mpenza azwi bandicapé en charge ya 100% te to bazotala nanu mécanisme nini bakoki koya kosalisa biso yango le deuxième république ezwaki mesure ke bandicapé oyo ifo bafutaka nano douane na mota boyi mpona survie na bango na Joseph pe aye komona kaka yango ke bango ifo bafutaka douane na tarifi boyi mpona survie na bango siko lelo nde tozoloba liboso na bino boye makambo wana eza susu te do ememi biso na ndenge oyo kaka ke musala oyo biso moko tosala ale bato ya makolo balidi lelo basakapare nango puisque barge wana oyo ememaka biloko eza biso bato tobandaki kolue yango ale basali complicité moko boye douane badouane oyo baza sur place sur le terrain basali complicité moko boye na mwa kriki ya bato babotoli biso musala wana bapesi bato na bango po basalaka musala wana pendant 10 ans et pendant 10 ans bazosala musala wana pendant 10 ans bazosala musala wana 10 ans bazosala musala wana biso tosalaka te mais barapport ezobima ke bandicapé nde basalaka musala pendant 10 ans biso tosalaka musala wana lisusu te fraude nyonso ezosala balobi bandicapé nde bazosala bataxe oyo biso badimina biso po tofutaka bazofutisa na modele na bango biso tosalaka te mais rapport ekendeke ke bandicapé kaka nde bazosala yango omoni tosangani lelo mpona kodenonse ke ça fait au moins 10 ans lelo nde toprofite koloba po mokonzi ya mboka oyo aye kombo na ye état de droit alors kwa tokomi na état de droit biso tokoki kozala toujours marginalisé boye te alors tokoka kokoma biso nyonso na ndako na ye te nde lokola na nzela ya bilili na nzela ya boye c'est-à-dire maloba oyo eza tout droit na ndako na ye ndenge tosali lelo boye toza koespere ke toza kobongama lisusu bosala marche toza kobongama lisusu mpona korassembler su bandicapé po tokoka korevendiquer droit na biso puisque tokomi na état de droit na kati état de droit biso tokoki kosufri na ndenge tozosufri boyi te alors lelo ezali ke bandicapé nde basangani boye bazobimisa représentant nano intérim oyo akosala de façon ke toorganize baassemblée générale mosusu oyo ekoya mpona maladi wana esili. Merci. nalobi ke no mosusu namoni azotombola musafia ndeko nanga mbote ndeko esalaka esengo kotala bato na télévision lelo eza tour na yo toloba lokwa neti awa esalami na Kinshasa sur 24 communes mais province ezozela pe bino bozorepresente province etu nakenda loja namoni faso bandicapé aloja baza na balisala na babumba osi ota bino awa boza kole Monsieur Boyoko wa Soleil napesi merci mingi na caméra na bino pe na boye na bino en tout cas esalinga esengolo
nazwi moi na profiter na opportunité oyo pour na ngai nazosala kaka appel appel et puis message oyo en tout cas en tout cas balandango attentivement c'est nous na initiative asali que no apesi biso ministère oyo kono ekoyi kolandela soki biso to telemite mutu musa ko telema na place na biso azate yango tozo senga na gouvernement tozo senga na mokonza mboka ministère opesi biso c'est bien bon mais accompagnement moyen ezate madame la ministre azana volonté ya kosala mais akosala ndenge nini tango yo momoni oya Kinshasa awa biso tozana Kinshasa awa toza ko se retrouver te comment est-ce qu'il y a plus forte raison que no bazana ba intérieur pe o bazana tina ba guerre no côté ba est ba guerre eza kuna ba handicapé na ba fa ndenge nini yango tozo senga que no gouvernement apesa ministère nani appuyer ministère na biso pour to s'en sortir et ya mibale na ligne na loba surtout le camp ya discrimination où personne va avec handicapé na niveau ya bichingo bilaza ko sibir awa lelo bazo masquer comme na biso ya handicapé ko tambisa ngo partout na banini nyoso tout ke noni handicapé awa aivra lisusu te c'est tout un réseau où salema awa na bichingo bila contre la personne va avec handicapé bazwa biso to koma lokola ba pont ba mataka likolo na biso mais pendant que biso moko awa musalo ya biso ba pesa yango na batu mususu o basala clique na bango bazwa biso to souffrir soki moni handicapé belé o bezo mona na balabala oyo lelo oyo c'est suite ya politique wana politique o ba instaura awa na bichingo bila ndi yango moni handicapé ba mandia ba komi belé na cité ti na bezo mona ba boulevard na nini triomphal donc eza suite ya eloko wana alors yango to sengi nani ngai na zo beta kaka c'était gouvernement premier ministre Samba en tout cas appuyer ministre na biso bo pesa ba moyen pour asil nani accompagner net biso to se créer emploi na biso alanda dossier na biso na niveau ya bichingo bila pour accompagner biso tozongela misala pour nani to ya mendicité et diminuer na kata ville province à Kinshasa. Merci. Nous annonçons que non, battu au côté de la délégation ya Njili pour namoni pe moko o angai o aza cher aza musulman o aebi asalati ba compétition ya balle mais soko tali penda faso aza mutu ya makolo akotelemate abetaka balle penda kitoko die makesela fistoboko botali sapenda batu balobi ezaka échantillon na kozwande konanga na sima bokomona ye moko asara fierté ya ba handicapé na mambo itali balle na lobi tozo évoluer ndeko na ngai yo tonsukisa na ona suka o bien na continue nous otambisa mikona ngai tambisa mikona merci na moni na au moins na zoi nan mutu aza mutu Njili cher salam alaykoum wa alaykoum salam eza isengo to mwani susu à part depuis na yaka na Njili kutikela bino biloko ya kolia na covid kombo kombo nanga Mamale pourquoi bon Mamale zali naza joueur à personne avec handicap quand ndengo za bobeta kabal casse pour Sandembo médiateur na Njili tengali ngaka d'abord avant nous Dieu m'a kessa nga mona pinana nous ndengo saka mwaba net tozobeta bali ya moi be exercice na ndengo sala kawana ya bamona ya mudako sekana ye mais botala muto handicapé aza mutu te bozomona botala tabino moko handicapé aza mutu démonstration oyo Dieu makesela ko vivre ngo na espace ozoma point mais tala siko mutu aboye mutu aboye bozomona ye kaza eloko te eloko nyeza na mutu aboye pe a se retrouver na primature a se retrouver na et pas premier ministre même gouverneur de la ville ezo senga jour musu ke no olobi ke lelo okolia kana handicapé ndeko na ngai lelo bosangani awa ponani bon lelo to sangani awa pona en tout cas tozali handicapé bana tozobota basa handicapé te faut que gouvernement pepe sabso valeur jamais que to nyoko maka bitingo bila oyo bakanyo pona nini
baveugle bakomi kosenga mbongo na poste bango bata mbongo bazwi bavitre bakangi moteke eza soni mokonzi azomona bameleka te tolingi bozongisa biso biti na biso ndenge ezalaki esonga mpo to retrouve tobokola bana na biso totangisa classe papa pardon sunga biso mpenza salisa biso handicapé tozali bamandia te tozali baparent neti nga na 50 moto andima te elongi ezobimaka mwana moke mpo ni kozanga so naza na mbona azala boye te vi na ngai ekochange napesa yo chance oyo nanu ozwa nanu te nalingi otala caméra opesa message na premier ministre po ina aza numéro 1 ya gouvernement na président de la république de message wana moto apesi bino ministère eza mabe te mais eza na budget nini mpe suivi nini basalaka na ministère yango pesa message na premier ministre na président de la république. Merci na message oyo journaliste azo pesa nga bile pona na loba na kati ya chaîne. Bon, gouvernement, premier ministre en tout cas, merci na moni, c'est la première fois na mona papa Fati oti la biso ministre affaires sociales, c'est la première fois. Au pesi biso valeur. Donc valeur à ma casse. Moi, kotika biso boyete. Kotika biso to moni ministre ngope et le romo peut oyo ezo salema ya ke boye bona ba ndenge to ezo salema boye alandela biso ne vina so tozo mener tozo monate a mérité pe koza même mais awa ndenge to sala émission boye aza ke non amu atana ba condition bozo tambolela na ba condition bozo yela c'est ça être représenté à batuno. Bon merci ngala zo mona netike mutu so ba tie bokonzi a l'intérêt ya famille na ye mo bandeko handicapé azo saboter bango po ya za bien bo pese mapangu bo pese camion lezo tiola ngapona na zangelo ko wana eza bien te faut alandela vie souvie na biso handicapé po eza numéro 1 le présenteur ya ministère ozo tika biso bona nini ko tato na ba centre kara bilo ataba don to boité faut hôtel la biso tout dans soin de santé ya biso handicapé santé ba na biso handicapé hôpital to futa hôpital te la pays muso Afrique handicapé partout aza un avantage belé moi apona ni balo ki pe biso te papa chef de l'état sunga biso to ko fe belé bona souci mankima ya kozanga papa sunga biso papa pesa biso misala to zali batu kaka bata makolo et bon mais te osatana de trasco mais makabino ça va ata ba bis a milai bo pesa ta bis mi balé ezo me mabiso handicapé et comme na transco handicapé mi balé oh soda mi balé so ngai muto na sala raté na wele na bata makolo e ko simba luka solution bona biso luka merci merci kombolangai alongongo Roger alongongo Roger nauti kobela ça fait maintenant 2 mois et demi 2 mois et demi naza malade au mononga naza diplômé d'état na sa domaine social alors ngonga nyoso naza na mwasi abana mine 4 enfants bana nanga ba moko mibale batanga na collège Saint-Pierre moko atanga na Tena de la Gare mais naza ko lelande na vandi boye na utaki na hôpital ya mama yemo natali vie handicapé lolenge po merci akanga ngai ataki handicapé atuni ngai ozana mbongo ko ngai handicapé na sala kate mokonzi ya mboka yo take président ngai na sala kate ata connaissance reconnaissance ya mboka eza ko salela nga te lokote na kopesa nini pa na monganga take monganga lobito za na mbongo po na traiter yo examen na kofuta na bac na rang bac na ko verser nini po traiter ngai lelo na zo babu na ba examen kuna mbongo basenge ki na za na ngote mais souffre nanga eza ko kanta na 2 mois et demi yango biso mokonzi okoki ko lukira biso solution na kati ya gouvernement na yo pour que on libérer biso na situation o biso tozana ngo parce que toza ba parents kuna na kati ya biti ngobila est-ce que Moussa toza ko sala nga zalaka kusomba sona so biloko awa na ke koteke na Brazzaville na sombi maputa na ngai na ye na tindikinga na ke koteka na liberté na za ko vivre malamu souci ezalaka te
mais lelo yo na komi souci ko regretter en tout cas moyens arrêtés na yo otilaki biso ministère wana sengeli elekane tana ba situation na biso ezo ba liste na biso bose la biso to kwa kozwaka mo eloko pour que boye tozo kokate papa est-ce que condition toza ko vanda na kata ba centre o to vandi ba nzela ba biso bola la libanda ba place les tests ko vérifier eza problème moko même ba toilette to vanda ba motazo li atongu baboye toilette ezoleka okomona te non même ba solo wa les okote la yo tozali avoir menacé na ba typhoïde ba malaria ba tension biso ba ndikape to ko bela ba tension mokonza mboka est-ce que na ko vérifier biso esengeli ke yo olandela o chef na o senga na chef de gouvernement eta ke samba yebisa ministre wana alandela ba situation na biso soko omona zoko kate ayebisa yo parce que to ko vivre boete biti fezonga biti ngobila ezonga to bana ba trafic na biso to bana koleka to samisa na biso ndenge bande ko na biso gouverneur alobi o mokonzi na biso ya ville yango message o na lingaki na pesa na yo pona ko kanisa biso yango wana papa na ngai eloko nini lelo bokomi na valeur te au fongoli télévision bazo finga bino les contraires boza ba responsable munene balobi bozalaki na bino na beach bozali ko travailler yo ki ko expliquer nga d'abord bozali ko gagner nini na beach o lelo bakangi beach peut-être bonaki ko sala lelo ko moko te yango bakangi yango siko lelo eza nini kombo d'abord kombo na ngai kuru ya ka copain parce que na beach ndenge biso to banda beach eza biso na banini na boke bato na septembre 75 bobandi musala ya beach oh, pourquoi lelo l'état kangi beach l'état kangi biso beach to comprendre ndenge akangi biso beach te to bandaki na lera mobutu ya kasavubu to longwa na lera kasavubu to komi na lera mobutu en tout cas na lera mobutu mobutu alingaki biso mingi pe azali ko sala bandikape eloko ya malamu namona papa moko na lingwa la kaina azalaki ministre na ntango ya mobutu sindani nazalaki ministre tolongwe na lere ya mobutu toye kokoma na lere ya Kabila le père en tout cas Kabila le père alingaki biso parce que kotala bandikape mutu na bandaku ndenge azali komona ndenge tozali kovivre na ndenge malamu te alobaki na biso akobongisela biso bamakambo na biso nyonso pobozana babisika ebele bafoyer babanani bon yosengaka suivi mais babatima mosusu ekende epa ekende bandikape bakoma kosouffrir ekenda to bateki nde baespace en fait toyebi te l'état mozayebi makambo nyonso wana toye sikoyo na lera faci na lera Kabila le mwana le petit mais tomoni bicho ekokufa bicho kufi libela tosali 9 ans na bandako handicapé aza kotrouve te tala bazokosa bana classe bazofutira bandako baza koretrouve te tokomi na pasi ya boyi tolongwe na lere Kabila le fils toye sikoyo na ye moko fati oyo apesi biso ministère tomoni ke fati aza moto mosusu tokoki kobwaka ye te alingi biso koninga ye alingi biso mais tokotala mpe na beach en tout cas na beach ekoma likambo mosusu bamosusu baza kosala bamosusu bazosala te baza koyeba ke bandikape bapesa bango nini na kati ya beach baganyaka vi na bango kuna me toganyaka susu vi yango te handikape akomi bisengasenga na babalabala bitambola na babalabala me toza na bandako ya kofutira toza na bana bamusu basomba bamabele tosenga batonga toza mabele moye totonga ngo eza te po toza na makoki te ntango leta komona bazotonga te
kaka letanga ya kobotola biso ebayebaka biso toza na souffrance yango toza koloba boye monsieur le journaliste en tout cas na sepeli na mutu ya yo tuni ngai me toza kolela kaka ndenge balobi profite tindela premier ministre bosenga na bino ye naza numéro 1 ya gouvernement po mendacité oyo esila esengeli bosalani afongola nzela po tozongela nzela na biso afongola bici banzela eza ebele mwela retrouve afongola bici tobikaka na bici afongola yango merci ikeno bosumba bamapangu botonga mesila te boza bachantier inachevé mendacité oyo handicapé akomi kofingama lokola eloko esila valeur mais handicapé aza moto barespectaka afutaka transport te santé na ezalaka gratuit mais pour se retrouver nalingi otinde la premier ministre na président de la république message pour se retrouver na misala nyonso faut te retrouver na misala nyonso wana ngai jipe comme na jipe nkungi tsakala na vanda na banga mona kisenso donc tozo senga boye premier ministre na président de la république afungule biso ntsela biti tozongla musala na biso biti neto banda kokenda na biso na biti okay kuna tanto memi mweloko na yo teki oye uzuma bénéfice wana oye ole na bana na ndako salima musala na yo ele ongana zo senga dikamwa ya ngwana kaka oza moko oyo olukaka vi na yo na biti mais mpona bainvité buso bato des ordres ezala ozalaka na assemblée c'est-à-dire bokotisaka moto aza représentant wa kamba bino lelo oyo azokamba bino na biti oyo ata soki mama ministre ye nde fois yamba ye apres abenga bino asali combien d'années to combien de mois bon na liboso toza mobulu tozali na lobulu toyepozaka moko lelo oyo akokide biso tunaso bazalaki azali aolanda kaka vie privé na ye moko azwi kuma 4 commune na ye abisi ye moko baninga basuki bazoki bandako mpiaka nzala tu baninga basufi alors tosenga lelo toza ensemble apres tobisaka moko oyo basusi ya moninga wana azonga nzala ndenge nini azonga ndako nzala ndenge nini sa transport alors lelo tosangani boye toponaka moko akosuka biso keno ye azwi mibale apesi moko sasi biso ta 5 6 bon de kata misatu bon bisata misatu comme ça pour nde basubu esala te lelo yo olobi le passé etali yo te lelo wa tosangani barepresentant ya bacentre nyonso kaka lelo atukuna bu topona kaka lelo esili bon eza bongo tolandaka wana mpo babiso bavani misika bakende yoka bakisasu banini tusa panzana balobi na biti bozalaka na barepresentant na bino ata oyo handicapé abeli oyo ayebaka ata nombre ya bahandicapé oyo bayaka na biti po meme ata ministre alingi asolola na bino ifo asolola nde na motu wana bokonzi na bino oyo actuel oyo azolandela bino kombo nde nani mutetela aza mutetela to vao mutetela sikoyo depuis covid ye alandelaka bino eloko te papa walatika buwaka na yo nde bazofinga bino baindikaza komi bamandia baye ezosepela nango papa sutunga kunde na abwe mwana wa mwatange ya te ana sitensmani nozambongo wati ya sepe na pasi oso toomona sikoyo lelo balobi nde tokutani barepresentant nyonso tosala élection yo mpo olingi yango ngai mpo na nga nabi bazongisa soka matula mpaka jipe azonga na ye kaka don ye nde azala mpo na biso aza na mawa na biso oza na kanda poni kambo asani babebisi biso kosala papa tozosufre tokomi pape ye mame ye na banzela mpo na kosenga sikoyo balobi na biti bozalaki na organisation na bino bozalaki na moto andaki kolandela ata bacentre na bino lelo bakomi kofinga bino keno boza bato ya nzala bato basengaka siko bolingi nini olingi papa jipe mokonzi na biso ye moto azalaka mokonzi na biso akala soki ye nde azokontinue ti lelo meluta boye te ndenge atieka mutu boye tozozwa solution olobi kaka lelo awa bozosala élection parce que eza représentant ya bacentre nyonso ya tozosala yango ndenge atieka mutu boye handicapé nyonso azobika ata kwa moïse ya bahandicapé nini mpo na bici
En tout cas, pour nous, comme on a un moment joli, en tout cas, na leli nano afana loba bongo. Ngai nazalaka kokende nga nzela Brazzaville na somi biloko na nga na Kinshasa na kena teke. Biloko nyo banda kosoma. Na bana kosoma ba pantalon, ba biloko ka nyonso ebele kaka. Na koyekela kifunda mbongo na kokola fani na nga. Lelo nga na koma mandia. La lengi suki bandia wana teto sengi na papa. Afongola biso banzela na biso to bana kotamula nyonso po biso to zongo na vila biso abito tika kimandia nga mama mukolo boye naza na bana 4 na matabisa bakoko misatu na koma kosenga na mabalabala tupa na midike mokonza zongo so biso banzela na biso to bana kosala ba trafic na biso po to tika kosenga Sikotuna bino kozala pe na ba-élection bosalaka na bichi. Mokonzi na bino oyo azodirige siko oyebi kombo na ye. Nayebi papa JP azonga na place na ye ndenge bana kosunga biso na makambo ye nde leader. JP aza mokonzi te JP aza handicapé lokola yo mais oyo azodirige bino oyo abomi bavie ya bahandicapé. Wana nde kombo nayebi te. Omoni ye mokonzi azodirige bayebi kombo ya ntambo te. Umeli pe makambo ngo ya kala me amutetela bana dirige biso sikoyo olingi papa de JP azala na place wana kwa sana musala oyo etikali mpona biso koyenda kopletela biso baporte nyonso. Bote papa journaliste. Lelo bahandicapé bakomi kofingama namoni mpe bolobi boza na kanda bokoloba ngo na suka bolingi osala marche mpona ndenge bafingi bino mais boza na moko oyo abino oyo ayebaka kombe les handicapés bakoti na bit oyo kombe bakie na voisin kombe batikali na ngambo lelo azodirige bino asali mandat na ye eza ya kombe d'année mpe lolenge nini avisitaka ata bacentre na bino bahandicapé. Bon, merci papa journaliste pour la parole. Ndeti ngai na ngina lobabo. Na ndenge olobeli keto na moko na biso ayebi keto koti combien to bimi combien. Oya komo ata mama ministre facilement. Le team d'ailleurs osala ni. Ministre Sama ngana lingina ko na s'adresser pas ya ministre Sama. Ministre Sama. Budget na biso premier ministre. Budget na biso oyo jeli biso na ministère pour lelo yo kombo ya mama excellence na biso etambolaka na ndenga mabe otia comme budget ya combien. Lelo élection na bino na ye ezali face à la fidélité. Bon, lelo soki okoti bichi wana nayebi te soki okuta bahandicapé bakokoka kuna ata 10 ata soki combien parce que handicapé aza lisusu na place na bichi te. Bon, tout le monde on dirait comme un intérêt personnel. Les lobbies sont handicapés. Toye awa lelo ceux que moni biso handicapé to sangani boye na gouvernement ndenge to salela na bichi ngobila jamais président ko beta 7 ans jamais président ko beta 10 ans na gouvernement ndenge to travailler na bichi ngobila président za na droit ya 2 ans ya ko diriger poto fota na élection comme tel bango babeti déjà ba 7 ans la minute oyo handicapé na bichi muto aza ko se retrouver azate problème na biso azaki handicapé oyo eloko totondeli na gare centrale eza biso ba handicapé to na bichi na bichi musala eza lisusu malamu te bichi ezo evre na pic de champ badouane bango moko bapona bato bango batia na bichi oyo bango batia baasocie na bango basala lokola partenariat na bango basala na bichi mais soki likambo ebimi na bichi ya mabe makambo nyonso ezongelaka na biso bahandicapé or handicapé aza lisusu na maloba ya koloba te na kati ya bichi c'est pour cela toye tosangani na gare centrale lelo ezalaki journée biso moko bahandicapé topona candidat oyo biso tosepeli amema biso na transition eza JP Kibinda ye moko kovanda ensemble na badoyen basala collecte de sang amema biso na transition po soki lelo bichi ezali bahandicapé bayebana mutu abanda bichi eza papa na biso Tarzan oyo lelo aza maladi na Kisensu oyo aza mvi oyo aza membre ya association oyo ya Kisensu lelo aza maladi avanda na ndaku azo evete peut-être aza pe moins mal na mutu par rapport ne musala ekufa handicapé akomi kosenga babibiti na balabala oyo biso bahandicapé liti oyo tosala association toza
lutte contre mandatité lelo soki tokomi kosenga na nzela mbongo oyo bakokabela biso na banzela tozosala yango eloko moko te bana mpe bazotanga te oyo soki bapesi biso batikeli biso mosala place oyo batikela biso mosala na bici oyo tobanda koevre moto azoluka ye moko na peuple balfort na ye moko akozwa charge ya bana na ye ya libota na ye meme na foye oyo ye azokanga me lelo baindika mpe babili ebele na nzela na balabala bakomi kokende kosenga bato miso bazokabela mutu 100 fois fo afilme ye na 1000 fois oyo akopesa ye biso bapara lokola biso toza na basi toza na bana toza na bafamille oyo biso tozogere bato babanda kokabelaka biso apre basipotaka biso bici oyo bakanga mosala bapesaka biso mosala te yango totelemi toye kosangana na gare centrale esi na biso okovalelanga mwasi te mpo otikelanga mwasi natalaka mwasi ofo opesanga mosala oyo nga na kosala nga moko nayeba kogere ndako oyo ya ngai voilà susi oyo toza na ti ndenge totelemi boye toza bapara toza bamandia te susi na biso bazongisaka biso mosala oyo tobandaki tosala mpo biso moko to evre tobokola mabota na biso komona nga mese Kibinda Jean-Pierre mingi bayebi nga na kombo ya jipe nzete po bakolanda ngai je crois que so na ye awa aza na sentiment ya kosepela vraiment devant bandeko na ngai nyonso babengisi nga awa po lelo oyo bazwa décision oyo ke ngai mpena nalobela bango makambo etali bandikape ya bici ngobila donc c'est que bango bayebi pourquoi po bango babengeli nga po batianga devant po nalobela bango donc yango wana eza ngai te eza peut-être bango mo bayebi eloko nini nga nasala ne eloko nini bato mosusu bakoki kosala te c'est ça oyo nga nasala yango etindi bango babenga nga lelo oyo mpona nazwa solution esu mpona bango ça veut dire bisika mboka nyonso tu oyo ezalaka na place esengaka eza démocratie ezosenga ke en tout cas vraiment même une association même bipai nyonso tu esengaka kaka ke bokende na assemblée générale eza neti mboka na biso tokendaka na baélection ndenge mpe biso na bassociation ezali tokendaka na association tokendaka na assemblée générale jusqu'au présent 10 ans passé na bici ngobila aucune assemblée yango wana bandeko lelo basali soulèvement po tokende na assemblée atindi biso tozwa bino tokende botrouve moi d'abord interview papa tokei on a dit tu n'as pas le droit de couper interview tu n'as pas le droit oui moi je n'ai pas le droit oui je suis journaliste Écoute-moi. 2 minutes sans l'interview. tolobi boye tozala bref toza bref tolobi boye nga nalingi nayeba odirija bici na datini mpona kotala lolenge bazoreklame olelo ngai nadirizaki bici nazalaki d'abord nanu commanda banda na 2001 banda 97 nalaki commanda ya mese Gaston Manaka oyo lelo aza président professeur la ville ya Kinshasa naki commandant na ngai nde na bundi na misala nasalaki nde na 2000
2007 pardon 6 ans na 2003 nde baye kolire nga lisu premier président donc balire nga premier président na 2003 bato balobi o te baesimbi te bato bakokaki te nalobi lokwa naza démocrate tosangana kaka biso nyonso tu tokende nameki kobunda bamoni travail na nga nasalaki bamemi nga su na 2006 tosangani lisusu bato balobi o te eza bongo te tosala 4 président bien 6 président nasangisi bato nyonso tu bazalaki baprésident lokwa ba-ex-président nyonso tu nasangisi bango lobi ke tokende na komité moko ya 6 tokende na komité ya 6 wana na kati ya population bamoni misala onga na bandaki kosala esepelisi bango balobi non po ke tokende malamu sikoyo tokende su na vote moko close tobimisa président moko nde toye kosala na 2006 tosali close ya baprésident nde naye kobima na kati ya baprésident nyonso bazalaki 6 wana nabimi na 196 électeurs oyo tozalaki sur 300 et quelques membres bamosusu bavote te lelo tozowela kaka ke problème topase nango mama asungaki biso mama ministre tosepelaki na kosungasungaki biso tobandaki baréclamation soulèvement mama tolingi komité oyo te komité eumeli mama ye kosenga 2 personnes basala komité ya 2 personnes jusqu'au présent ekazetotamandene basali ngai nalobi boye naza nzambe te nabeti bato magike te mais na politike oyo ngai nasala yango je crois que son président république na ministre na biso ya titel na biso apesi ngai confiance nakolongola ndambu ya soni oyo bandeko mosusu baza koyokisa ye vraiment oyo ngai nasire etake président honneur oyo nalekaka na baélection bomoni ti bapeuple baye awa bango nde babengi ngai mpona bandela mosala na nga oyo vision nzambe apesaki nga mpona bandikape komite wana eza lisusu te oyo komite wana eza lisusu te okoki kotuna bandikape awa baboyi komite wana toboyi bango parceke baza bekapable banda dire nyonso tosali bapesaki bango voi mama apesi bango confiance abi bokende bosala bokende amona claire na mosala jusqu'au présent mama ta bango na bango baye oyo ake koto oyo na ngambu koto oyo président badi ozake na ngambu na ye président tamboke na ngambu na ye après avoir bazoya koyebisa biso ke o bazoyokana te mais quel comité oyo bato bazoyokana te bakomemba bandikape na kovivre naza na 4 points oyo nakoki kodefendre bango mais ekozala 3 points premier point na ngai nakosire bandikape boye mosala oyo ya biti ngobila oyo trafic ekangama me trafic ekangama te les handicapés du Congo jusqu'à que tozalaki na mboka oyo tozalaki na quelle société to banosa société na biso ezalaki kaka moko biti ngobila donc ça veut dire bandeko nango bavandi na ndako mpona olanse bapele na bango l'état abengana biso te bato nde babengani biso yango nalobi na vision na ngai nakoporte garake bandikape ya biti ngobila bakozala so bamandia te mpo ke nalakisa bango nzela nini bango bakoki kozwa mpo baseki. Merci na balandi nyonso ya tokomi wapi eza oyo bino epenge Fofana nalobaka toujours ezalaka esengo kozala mopanzi sango kozala na domaine nyonso oyo nzambe apesi yo soki oza kokamba bato okanisaka nini mpo na bato wana nga nafandaki na nga lelo tomoni toujours ndenge bahandicapé baza par-ci par-là mais kala bazalaka te soki otai na année 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 13 14 to se trouve na 2021 ya komona ndenge bahandicapé bakomi na niveau ya ba Willery ba V4 na bana na bango tango bazosala trafic na bango na biti ngobila bazalaki bato ya pasi te eza na bahandicapé mosusu oyo kendo basoba mabele na bango bazotangisa bana na bango bavoyagisa sali na badomaine nyonso bahandicapé baza bien tango bazosala trafic na bango bazali koyiba te ezali keno moto asomi biloko na Kinshasa akei na Brazzaville esengeli ayeba biloko nini ya Brazza oyo etambolaka na Kinshasa siko nani oyo lelo akangi trafic wana mpe apart wana eloko bahandicapé babengi singa na solo wana bango batalisa devant monde entier babengelinga nini batuni mutuna eloko nini oyo lelo bahandicapé bakomi na cité soki okomi na Kasai
bakangi banda kabambara ti baluva bazosenga oyo bakomi ti na niveau ya kofinga bango babengisinga makambo mibale ya liboso balobi ke esengeli totombola mongongo na biso na kikosene bichi ngobila. Deuxième eza na mutu moko alali alamuki afingi bango me ya kokamwa eza nini présence na nga na gare centrale nga aza porte-parole ya ministre na bango te ngai naza na cabinet ya ministre ya affaires sociales te me babengani parce que soki bozami balemisato batraite bazalaka kaka babengisi ministre eloko ine ekamwisi ministère depuis ye akoma ministre atikala kovisite bahandicapé meme na bacentre na bango te ministère eza nini lolenge député aza mona mosala ya population nde ministre aza représentant ya bahandicapé nyonso ozala aveugle ozala problème na lokolo ozala problème na musapi ozala problème na mutu me balobi nini makolo nde ezwi problème me eza mutu te esengeli ministère oyo affaire koaccompagner bango partout baza mpe na baassociation na bango esengeli ministère un moko asali réunion na baassociation wana mpo na etombola meme ata ministère nde baza na problème na kati ya bichi esengeli ministère ayeba difficulté eza wapi place nini esengeli ayeba adébloquer problème na bango me ngai na kamwe ya komona esengeli ngai na telema na bakameramen na nga die makesela fiso boko eza na radio moko torespectaka yango me soki mosala yango so yango toyokaka baso yango kaka boye eza mpasi bino moko bokomona na image naosala interview na nga bango bauti na cabinet ya ministre eloko bayeli nayebi te moto abengi nayebi bango te kokata interview na nga ke ministre aza na besoin ya 10 personnes est-ce que banda kala bakanga bichi ministre azwa solution na bichi nde nalobi na respectaka top Congo mingi soki botindi journaliste na bino peut-être na cabinet il faut bayebaka kosala mosala nga aza manche pie ya mutu te soki oza ministre na kobetela maboko soki oza kodéfendre na département oyo bapesi yo ministère jamais président de la république akoya kokoma bourgmestre akoya kokoma chef du quartier akoya kokoma ministre ya affaires sociales to ministre ya santé te bango mo balobi qui concerne santé na bango babi ozolia wese etondi ezokule boyi awa nde ngai na sukisi me mutu oyo aza na vérité ya likambo oyo ezaka epenge Fofana me sengeli omituna oza top Congo me babengi yo te po ani me ngai naza Fofana naza tokomi wapi me nazalaki journaliste ya yambo ya kozala na gare centrale naye kokamwa top Congo eye etuni interview na lolenge na bango ifo botuna pourquoi bahandicapé baza na babalabala mutuna yango wana même gouverneur de la ville même président de la république même premier ministre pourquoi bahandicapé bakomi na babalabala balaki kosala trafic na beach solution nini esengeli koapporte mpona bahandicapé mpona na kosala trafic na bango balaki kosenga mutu te yango na tuni boye mpona nini bahandicapé lelo bakomi na balabala bino moko bopesanga réponse mais image bino moko bojuge merci na die makesela merci na fiso boko lelo bahandicapé batelemi baluki solution mais baannonce bakosala marche na ntango ekoya bokoyeba nani afingi bango mpe bango barépondre nani merci